c'est très mal. C'est très triste aussi que je suis malade et comme elle est en volonté donc les gens qui n'ont pas été théâtre, retour à la maison que j'ai connu, c'est choc. Et on a un pépé, donc à tourbillon, un pépé à tourbillon, qui n'a 20h qui ont des soupes dans ma belle et jusqu'à maintenant que je suis malade. Donc tu me sales aux ozonga, au senti comme un pépé mon voyé et ben penda y penda tourner mati. Oh, il y a solo. Ouais, un pépé penda y a Kaina. Il y a Kaina. OK. À 20h. C'est ça la maille. Après c'est effectivement ma belle côté na misu que je partais à la maison que va se ngater sous la maille, tia maille na misu. Après c'est on a tepé maille na kina ngina mekolia na kokakite na kina lali et puis na tona la muka c'est fini. On va essayer d'écouter les voix de M. Caleb, le président Caleb Toukebana, qui réclame Nabatu Oyo Batika Koloba Bongo parce que il a dit qu'il a soutenu quand même parce qu'à Kokaki Kobima Bongo te ça accord na yo que Abanoloba que tu es malade, il fallait éouta et pas inayomoko. Suivez les voix de Caleb et puis. Ouais, merci beaucoup Bandeko. Bon, tous à la moi sage parce que Mikolo Mbogeza bien té na makambo ezoleka et puis utiliser peut-être des voices pour autre but qui est important. Moi na wana zalaki vraiment moi na kata ndako na bokoli plus de 10 ans avant d'arriver nanga. Na famille nanga na tindi bango na poto tout ça bon na lingaki susu donc na yeko toyeko kendangola to kumi nangola na ABC to mozonga ba ABC ngai 3 personnes ba ABC nga ba kotikala na bango. Nde batikalaka ngana tikala kotika moto expressément pour s'occuper de quelque chose. Non parce que président lobby groupe ezala existaka déjà bino moko bosenga ki botikala astika binote bino moko bosenga ki botikala po bokoma kinango. Bon makambo il faut tuna XL na sila. Voilà. Tuna XL na sila parce que ko bango na TV lope mabe XL na sila zala ki wana bayebi. Est-ce que voilà, est-ce que voilà. Groupe Sina que Luanda ezalaka déjà mais RIA tikali c'était bon alubi bon président lokwa nga mono kozalawa ezala pe bien pona la de la groupe awa et j'ai trouvé que akoluka pe vinaye ndengai pe bon on parlait vite fait et puis Azam Kolo un bonjour après singa programme à groupe et puis ça passait à Bali pe à Boti pe ndem ko musu na monika mwasi na ye akomelinga président biso wa moyen te Patrick Misu ezomonate bon Misu ezomonate j'étais même en Europe ezomonate comment ote akom vraiment un problème à Misu tala boy mais ce qui toza au moins na $100 docteur a 5 biso $100 pour balandela na $800 na tindi baken hôpital basali oyo bakwa kosala les restes et puis de temps en temps ba na kosenga moi pour renforcer moi quelque chose on les faisait toujours. Mais biso toko ya koloba yango na ba média te ke tala ndeko na biso azapo malade eza malade toko brandir yango mbala moko te au moins que mutu ye moko ndenga sali yango siko c'est mieux po biso toko ya te ko banoloba ke tala ndeko na biso azwa problème boy. Et puis on a commencé à insister pour que les frères rentrent à Kinshasa mais alingaki te ti na yeko sala effort na yeko kende Luanda ngokanga moko mwasi ne kuta yeko zonga ti na frontière pour na yena nzela lufu na komiti na Luanda na meki ko mona na moni vraiment que frère miso mekoti mobulu to meki ko luka en tout cas mwasi na lobi ke ba docteur ba lobi c'est ko comme déjà moi trop tard et comme ko senga kaka nzambe nde na yeko yeba comme na yeba na prophète moko na meki o expliquer prophète wana ya sambeli amoni na misu na biso akomotanga patangi boy ngai pe na moni kamoni j'ai béni l'Éternel na binzamba zo lokumu na zongi na Kinshasa et puis quelque temps après to yokike et zonga na ngolisusu. Alors ils ont un sérieux problème na niveau famille na bango parce que awuti ko perdre baleki ni mibale abasi on a un problème ya bango ngana koko na zolo bango chaque famille africaine nyonso ezana kindoki yo kanisi soki poto famille no bandoki bazate bandoki baza bandoki pe bakenda poto c'est une grâce qu'on s'est retrouvé na kati ya famille bandoki oye bosambela. Alors voilà donc
dire que tout ça là que l'autre côté ça sera quand même méchant. Mbongo a fêté nango ngam na tindaki na tindina ba vivre frais pour na ko fêter pour na ko lia kala mingi te lisusu na uti tinda susu boba uti kotika quelque chose so na ebité faut na mukili yango faut ko sala ka ndenge ni na tout moment tu fais quelque chose faut ko filmaka pour na ko je sais pas. Moi je ne peux que faire o ekoki ko zala na niveau nanga. Les restes, c'est aussi sa famille, la famille naïe, majeur, famille naïe zaliba, mais capé du point de vue spirituel au niveau nabango. Voilà. Mais c'est pas mal que la communauté ait été mobilisée pour l'aider. Mais biso to sala qui déjà part na biso sauf que ba médecin ba lobi eza irréversible. Ce que kon conseil ma mwanza mais yemo ko ninga za to ucho zane na matanga pulu. To sololi na tuniye, aipsinga président na kuma vanda nanga na montagne pour na ba prière kaka jusqu'à ce que na komona. Donc, même tout ce qu'on peut faire, c'est déjà bien, c'est déjà bon, mais il faut ajouter aussi à la prière, il faut ressembler la ponaïe, parce que c'est tout à fait une explication. Bolanda, au batibao de bâti. Ok. Au pesanga, $100, $250, $250, et bilo à Rolia. Et à bouti na pour ça, na des soins. Où il y a Monique, à Koki Kosunangai, Timitini, l'artiste, Kota la thé. Président Caleb côté à groupe Sénat et yo mona ndenga nazo senga passé na koki de sous-tende yango na betimbela ke o akoki komona kusunganga omoni vona ngekiti pona naza malade. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Voilà, dans le monde entier, partout dans le monde, vous que nous suivez en direct de la République démocratique du Congo, Kinshasa, la capitale, Toza, vraiment, na commune ya Mongafula, précisément, na Mindede, na Madimba, avenue Madimba, voilà, c'est ce que l'artiste nous a donné l'adresse artiste Bengami na combo ya Tingi Ting. Balobi le vrai nom na eza Patrick, mais abane ko jouer na rôle ya Tingi Tingi. Tozo luka bisika bavandaka, bisika zo vanda tozo tuna tuna adresse kaka. Tozo tuna tuna adresse, voilà. Voilà, comprenez-nous. Tozo na biso na suka mboka te, c'est là où l'artiste a yeko hein? Là où l'artiste est au sa refuge naie. Voilà. Yaya, bonjour Yaya Yaka. Nazo comprendre l'adresse en hautain. Bonjour Yaya Boni. Bien. Ota mama kolongul bon poani. Li papa na balati. Na nga rolata li papa na yo. Maman. Et papa, webi yama ondo sa théâtre kala papa Caleb. Artiste moko Tingi Tingi papa on wapi. Ah. Yaro ketika ngai. Fola takama papa. Merci awa. Kene na maman zo benga yo mona l'action c'est sika. Merci beaucoup Tozo Kota. Merci. Ah, c'est ici. Bon, excusez-nous, hein. Dans le jardin, porte à thé. On va toujours entrer comme ça. Voilà. Voilà, on est arrivé à la parcelle. On va toutefois essayer de demander une question. Et puis, Toroya est parti, c'est un biseau. Voilà. C'est la parcelle de l'artiste Tingi Tingi. Le vrai nom c'est Patrick. Donc on rendra visite ici Kazali. Bonjour maman. Bonjour. Boni. Bien. Comment on est? Nicole. Tous les artistes sont Tingi Tingi. On doit ça théâtre pas Caleb. Azali. Tout comme on est? Oui, beaucoup comme on est. Pourquoi diriger Bisso? Merci beaucoup. Voilà, on est à la parcelle de notre frère qui était qu'on rendrait visite.
Bisika Zali, de retour de l'Angola, il est ici à Kinshasa. Précisément, na commune à Mongafula, na quartier ma Dindi, avenue Mabundu. Voilà, là, on nous dirige vers l'artiste. Oh, voilà. Aux Andeko? Oui, une petite sœur. Ah, petite sœur. Ah, papa. Bonne. Bien. Malgré tout mon année, mais bonne année. Hein? Ah, Clarisse, oui. Voilà. Bonne nuit. Ah, Kimia. Kimia Zali. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, tout le monde est artiste, l'artiste en question. Tingi Tingi, il a joué tellement de très belles rôles dans Kata sur Narc. Il y a le président Caleb que je dis bonjour à Passa. Patrick Tingi Tingi. Voilà, Patrick Boni. Bien, Clarisse Witch. Mikolo Ebele boye na scène au monani sous-souté au Kenda. Bon, précisément l'artiste était en Angola pour former la groupe Sinark Luanda. J'étais là-bas et maintenant je suis de retour à Kinshasa. Je suis là, revenu au quartier du Congo, c'est ça. Donc Angola, ça fait combien de temps? Angola, j'étais parti en 2015 et j'ai retourné en 2018. 2015-2018. Depuis à Kinshasa, ça fait déjà 2 ans. Oui, 2022 ans. 2 ans. Okay. Pourquoi se paraître en 2020? Ok. Depuis ça, attends. Voilà. Moi, un petit rappel par rapport à Bateau Yebio. On m'a expliqué, on a moi mon coussé carrière nayo. Depuis bandi au Utawapi, au bandi wa pour bandi kana Sirnak ou quelque part ou comme na Sinark. Ok, merci beaucoup. L'artiste est Tingi Tingi comme Bozomo Nangai. Et je suis formé par le groupe Sinark, par le président Bienvenue Toukeba na Caleb. Ouais. Et j'étais là depuis que 2002 que j'ai commencé ma carrière à groupe Sinark, à groupe Moussuna Outité. Je suis la fruit des groupes Sinark, c'est ça. Voilà, aux fruits, il y a un groupe Sinac depuis 2002 au lobby. Oui. Donc, si on calcule bien, ça fait 18 ans depuis émerger dans Sinark. Oui. Barol nini banda oyo Caleb a pesa yo rôle nino et sala que Bible le loza tingi tingi. En tout cas, artiste a un rôle. Quel épisode? Épisode cartonnat que les gens savent vraiment que c'est Tingi Tingi qui joue. Bon, ils ont un rôle où on a cartonnat, tout d'abord, on a bêté Michael Jackson d'Afrique. Voilà. Oui, que Michael Penda a cartonnat qui n'a pas Penda monde. Pas qui ça. Parce que j'ai fait la Michael Jackson, aussitôt Michael Jackson est mort. Et c'est pour cela, et ça qui n'a pas pouf. C'est ça. Michael Jackson, et puis je me souviens bien dans ce pays-là, dans le rôle où on joue, on a cercueil. Oui, dans le cimetière. Facebook. Ok. Voilà, on a un cercueil, et puis voilà, on a Pembe, du char comme ça. Babylone, on a Bazolo, tout ça. En tout cas, j'avais vraiment aimé cette rôle au Facebook. Voilà, je me souviens. C'était encore à quelle année? Kala, j'ai oublié. Bossani. Oui. Ah, ok, d'accord. 18 ans, il y a carrière nayo. Avantage, nous écoutons dans un groupe Sinark. Oui, l'avantage, tout d'abord, avantage, il y a des choses années classées, tu vois, c'est l'avantage. L'avantage, ça va payer belé pour ça là, c'est ça. Le pays d'Afrique n'a que tourné Kakanakati à Sinark. Bon, des avantages, nous écoutons dans Sinark durant 12 ans. 18 ans. Des avantages, ils ont raté. Pabi, passé, ce place est vrai, il faut faire ça. Les athées n'ont pas de zakaka. Et 5 na carrière, et moko, au matin, moko baisse, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Après, on a ok, tourné Moro na Angola. Oui. Debisika, ok, Tikala. Oui. Est-ce que la volonté na Yomoko ou au président Caleb? Non, c'était programmé que je dois partir en Angola pour le groupe Sinark Luanda. C'était programmé. Est-ce qu'il y a Luanda et puis après na bandi mouvement P, c'était bon. C'était bon vraiment que
Après ça, répétition, je formais les gens, ils ne connaissent rien. Donc, on a temps qu'on former, on passait. Président, quand il va former, il a formé, ok, d'accord. C'est ça. Ok, d'accord. Formation formée dans Angolo, Balaki? Dans Angola, Balaki, na Botaki. Au Botaki. Ok. Au Balaboni? Moi, je suis Ndambu. Moko Ndambu. Pour me soucier de Mukie. Madame Azana, yo, ah, tu es en Angola. Ayaki, tika na prazonga Angola. J'ai sali Bobeti de Zolo Vidika. Ah, voilà, madame. Ah, ok. Donc, ce qui total 15 ans, c'est que bébé Azana, on a 2 ans. Oui, le 16 février, pour ça, 3 ans. 3 ans. Ok. Ah, ok, d'accord. Vino ya Angolo, viva indeni kuna. Vina Angola, la viva qui comme diaspora, tout à vivre à l'étranger, c'est ça que je vivais. D'accord. Bah apprendre biso tu es malade. Je suis sûr que vous êtes malade, vous êtes vraiment sérieusement malade. Ils ont besoin de soins. Maladie est arrivée au ndengenini subitement comme ça et comme il est au ndengenini. Ok. C'est très mal. C'est très triste aussi que je suis malade et comme il y a une volonté donc les gens qui n'ont pas été théâtre, retour à la maison que j'ai connu, c'est choc. Et il y a un pépé, donc un tourbillon, il y a 20h qui ont désoupé la mabélé et jusqu'à maintenant que je suis malade. Donc, où tu me sales aux ozonga, au senti comme un pépé m'envoyé. Et bien, il y a des tournées, il y a solo. Oui, un pépé, il y a Kaina. Il y a Kaina. Ok, à 20h. C'est ça la maille. Après, c'est effectivement ma belle côté à la misu. Je partais à la maison. C'est un test sur la maille, tiens maille na misu. Après, ici, on a tchépé maille. Na ngina mekolia na kokakite na kina lali. Et puis, na tona la muka, c'est fini. Voilà, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, Balobi, mon boss, Elvis Bokulaka, que je dis bonjour après ça. Matika Songo, TV, Laetitia Kouya, et sans oublier Kashka Shalana Kafouf, c'est triste, l'artiste est vraiment malade. Elle est vraiment malade. Nous avons l'explication dans un Pessi, à côté d'un tourbillon, et puis et baby si et Missou. Tingi, depuis aujourd'hui malade à Missouana, et ça lui combien de temps? Le 27 janvier 2016. Le 27 janvier 2016. Jusqu'à aujourd'hui. Tilelo. Aujourd'hui, bah sointé. Qu'est-ce que les docteurs, l'obini, réponse à mon nini. À partir de Angola, le président Caleb, j'ai été salé. À Tindaki, docteur Emmanuel Lorema, qui a consulté. Voilà. C'est ça. Parlons de président Caleb, que je dis bonjour à pas ça. Mais il y a de voice qui circulent sur nos réseaux sociaux. Le président Caleb qui déclare qu'il est a abandonné. Et il a répondu, j'ai des voix ici, ce que l'ingitoyo en direct, des voix ici, que Batouaza quoi accusé, pourtant il y a que le col à moi, il a vendu 10 ans. Il a vendu 10 ans ensemble chez lui à la maison. Oui. À cause de lui sauter. Il a vendu 10 ans. Jusqu'à ce qu'il voulait préparer voyage à Angola. Voilà, Oyo Bazo Tongisa, président Nayo, Oyo Moko, Oza souvenir nae. Oui, j'ai beaucoup de souvenirs. Parce que ce classe où tu es descendu sur le terrain passé, je suis formé par le président Caleb. D'accord. Et ceux qui nous ont c'était il y a beaucoup, dans le baron chef, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ça peut mission. Voilà. Parce que Aïbanité. Parce que tu es venu, parce que je suis reconnu. Et c'est pour cela que là, je vais de venir ici faire des émissions avec moi. Alors, le président Caleb, Azol, il a toujours, Azol Bakenon, les gens le quisent. Par rapport à la suite, il y a Kobe Bamisunayo, où lui, il était au courant. À Boyaki Kobe Misango dans la presse.
c'est ce que le président a dit. Je suis en train de chercher les voices du président. Excusez-moi, chers téléspectateurs. Je vais vraiment... Il y a tant de monde ici. Je vais essayer de balader mon téléphone. Puis, en attendant, tout le bas. Et là, on est nos osenga na peuple congolais ou bien na batu oyo basungaka ceux qui moyens ezali ba koka kosunga muke. En attendant, je cherche le numéro, les voices de Caleb et comme ça, on va essayer d'écouter cette conversation. Au sein de la banque. Ok, ceux qui vous dit que peut-être je parle mal du président Caleb pour soutenir la. Non, c'est passé. La Bible dit l'amour supporte, l'amour couvre, l'amour. Ouais. C'est ça que je suis un enfant de Dieu et je suis devenu, à cause de ces malades, que je suis devenu le serviteur de Dieu. Je ne vais pas parler mal d'autres personnes ou là où nous chaque fois. Et si moi je suis à Botanaï, Bali à Kalasala qui n'est pas sali au Moussala, au famille naïe. Je n'ai toujours chaque fois et que ceux qui batu bakulinga basoutenir nga pour na pratiquer mutumoko voilà et c'est pas bien et nzambe pe ceux qui naza pe reconnaissant te na au président Kaleba sala pour na nga lelo tingi pe na ibana en tout cas izamabe omoni ceux qui na lo ba mabe même président Rozwangana comme un groupe né ceux qui sunginga lelo na bongi lobi pe na ofinge et si je parle mal du président Caleb le président na pe na ba mabe pour na ba chaque fois l'émission on ba qui na bi si nous les noirs tout progresser eza à cause ya ko na biso sham a kutaki Noé ameli masanga langwe atikala kini ole a couvrir bolumba papa na ye akenda obenga batu mususu baya batala bolumba papa na mais les autres ba couvrir qui bolumba c'est pour cela les malédictions il y a biso ba noir et aussi la té passé toni ka ko ba mabe chaque fois peut-être ko tient nos titres mais titre so ba titre nyo so ba tiwa na kati so landi na kati okuti makambo mususu voilà et c'est ça tout ça ba titre pour l'émission italien na boité sinon que ça groupe nanga les loso qui sinon que ça renversé que ceux qui n'habitent na qui na groupe nai OK c'est ça mais depuis na banda qui émission jusqu'à preuve du contraire je n'ai parlé mal des groupes ou des personnes. Chers téléspectateurs, Tingiti il est au cœur ouvert, en tout cas pour son président, parce que Mouto a vendu sur 10 ans à Katanda Kunae, et c'est quelqu'un à féliciter. Et voilà, je suis à féliciter. Voilà, on va essayer d'écouter les voices de M. Caleb, le président Caleb Toukébana, qui réclame Nabatu Oyo Batika Koloba Bongo parce qu'il a dit qu'il a soutenu quand même, parce qu'à Kokaki Kobima Bongo, ça accord Nayo, qui est Abanoloba que tu es malade, il fallait Euta et pas Inayomoko. Suivez les voices de Caleb et puis. Ouais, merci beaucoup, Bandeko. Bon, tous à moi sage parce que mon Mikolo Mbogeza bien té na makambo ezoleka et puis utiliser peut-être des voices pour autre but qui est important. Moi na wana zalaki vraiment moi na katanda na beaucoup plus de 10 ans avant d'arriver nanga. Na famille nanga na tindi bango na poto tout ça bon na lingaki susu donc na yeko toyeko kenangola to komi nangola na ABC to mozonga ba ABC ngai 3 personnes ba singa ba kotikala na bango. Nde batikalaka ngana tikala kotika moto expressément pour s'occuper de quelque chose. Groupe Sina que Luanda ezalaka déjà mais ya tikali c'était bon alubi bon président lokwa nga mona kozala wa ezala pe bien pona landela groupe awa et j'ai trouvé que akoluka pe vinaye ndengai pe bon on parlait vite fait et puis Azam Kolo un bonjour après singa programme à groupe et puis ça passait à Bali pe à Boti pe ndem ko musu na monika mwasi na ye akomelinga président biso wa moyen te Patrick Misu ezomonate bon Misu ezomonate j'étais même en Europe ezomonate comment ote akom vraiment un problème à Misu tala boy mais ce qui toza au moins na $100 docteur a 5 biso $100 pour balandela na $800 na tindi baké na hôpital basali oyo bakoya kosala les restes et puis de temps en temps ba na kosenga moi pour renforcer moi quelque chose on les faisait toujours. Mais biso tokoya koloba yango na ba média te ke tala ndeko na biso azapo malade eza malade toko brandir yango mbala moko te au moins que mutu ye moko ndenga sali yango siko c'est mieux
Obiso toko yate ko banolo bagetalande qu'on a biso a problème boy. Et puis on a commencé à insister pour que les frères rentrent à Kinshasa. Mais alinga kité ti na yeko sala effort na yeko kende Luanda ngoka ngamoko moi sine kuta yeko zonga na frontière pour na yena nzela lufu na komiti na Luanda na meki ko mona na moni vraiment que frère miso mekoti mobulu to meki ko luka en tout cas moi sina lobi ke ba docteur ba lobi c'est comme déjà moi trop tard et comme ko senga kaka nzambe nde na yeko yeba comme na yeba na prophète moko na meki o expliquer prophète wana ya asambeli amoni na misu na biso akomo tanga pa tangi boya ngai pe na moni kamoni j'ai béni l'Éternel na binzamba zo lokumu na zongi na Kinshasa et puis quelque temps après to yokike et zonga na ngolisusu. Alors ils ont un sérieux problème na niveau famille na bango parce que awuti ko perdre baleki ni mi balé abasi on a un problème ya bango ngana kokota te. Alors voilà donc dire que tout ça là que l'autre côté ça sera quand même méchant. Mbongo a fêté nango ngam na tindaki na tindina ba vivre frais pour na ko fêter pour na kolia kala mingi te lisusu na auto tinda susu boba auto kotika quelque chose so na ebité faut na mukili yango faut ko sala ka ndenge ni na tout moment tu fais quelque chose faut ko filmaka pour na ko je sais pas. Moi je ne peux que faire o ekoki ko zala na niveau nanga. Les restes, c'est aussi sa famille, azana famille naye, azan majeur, famille naye zaliba, mais kapé kolandela du point de vue spirituel au niveau na bango. Voilà. Mais c'est pas mal que la communauté ait fait mobiliser pour l'aider. Mais biso to sala qui déjà par na biso sauf que ba médecin ba lobi eza irréversible. Ce que konko senga ma mwanza mais ye moko ninga za to ucho zane na matanga pulu. To sololi na tuniye, aipsinga président na kuma vanda nanga na montagne pour na ba prière kaka jusqu'à ce que na komona. Donc, même tout ce qu'on peut faire, c'est déjà bien, c'est déjà bon, mais il faut ajouter aussi à la prière, il faut qu'on s'en la peau parce que c'est tout à fait, n'a pas explication, tout ça, c'est tout à fait spirituel. Mais quand même, moi, reconnaissance, c'est ça là. Quand on a quand même fait quelque chose, ceux qui besoin d'imangoter, ça fait quand même mal. Voilà. Mais des ans on a payé et ce n'est pas que des ans allés en Angola. Maladie sont montées là non pas soin. Azola non na ndenge na imo soka monisco à un certain niveau que akoki lisuta lingi basungaye ndia ko se prononcer. Mais biso toka ko zo les dévanter surtout que il y avait beaucoup de choses qu'on voyait na bango na niveau fa. On en a 4 parce que ma voice c'est ça nango ebele mais c'est pas important, on a pris que l'essentiel il y a ma voice pour ne pas tomber ça m'appelle mabaku. Lecture no ekoza nini par rapport à ce que le président Caleb dit. Est-ce que c'est vrai? Ma voice oyo azoloba est-ce que yango nde mutu et ça la maka. OK. Merci président. Qui au président lobby. Président lobby wa lobby. Et azamutu ona zakinaye. À chaque fois na loba que non, je vais pas parler mal ou bien parler des choses sans la reconnaissance, c'est pas bien. Moi je suis reconnaissant, mais que moi je demande que je vais prendre le soin, les soins appropriés que je vois. Parce que je ne vais pas passer à la télé chaque fois pour commander. Non. On peut passer ce message, moko na lingala. Oui, car peut-être par rapport à un message, c'est comme si vous êtes stressé, makasi, parce que namonio tu n'es plus na ponayo comme il faut. Bon, il faut aussi comprendre le président Caleb, les gens lui disent la guise, bazo fingaye, bazo lobano, bazo kipeyote. Au moment où Caleb a lui, il faut être reconnaissant parce qu'avant d'ici on a 10 ans, il est venu même en Angola, il a soutenu Rio, a sali de son mieux, au Essengi a sali tant que groupe Sinark, au Tobengango, famille artistique. Voilà, Tingi, 10 ans par Caleb. Je pense que malade comme Elio. Et là on est au Kosenga na bateau ba otala yo, o ba olanda yo. Ba sala nini au Kosenga na nani ko s'adresser précisément na nani. OK, merci beaucoup. Na je senga kaka ba soutenir ngai et passer sinor que sala ki o ekoki ko sala. Est-ce que vous êtes au niveau sinor que je senga aide ou moniki akoki koedenga na ba niveau moko au-delà et passer sinon que moment onga na komi nango sinon que koka shooter na je senga moto amoni akoki ko soutenir ngai
kota la Sénat était kota la président Caleb était yo mona nde nzambe wana sunganga ke naza na posa ya kozwa soin okopesanga mbongo kolia na kolia esila na otikala kaka aveugle peut-être aveuglement na ngai eza nakoki na hôpital mpe badécouvrir malade moko songolo pakala oyo koki kosala parce ifai nakuta mpena scanner ya nzoto mobimba badécouvrir peut-être ezaka mwa eloko moko boye efinani so batomboli yango kaka peut-être nako recouvrir la vie nazosangisa ngo kana balosambo nakosambela mpe bakozwaka kisi mo badendisi na miso mpe miso efungwami nango eza makambo ya nzambe bolanda oyo bato baloba te okopesanga $100, $250, biloko ya kolia eyabuti na posa nazwa nde soin oyo amoni ke akoki kosunga ngai tingitingi l'artiste kotala te président Caleb kotala te groupe Sénat yo mona nde nga nazosenga parce nakoki lisusu te nde yango nabeti mbela ke oyo akoki komona kosunga nga omoni voi na ngai kiti mpona naza malade. Je ne saurais pas parler. O bayebi nga so amoni nga olela. O ayebi nga bazo comprendre que ngati. Ngape na ebelo boye te na ebelo na nzoto no ezara to ça no muto muke ma ozara na moi santé no monene teinture no ezara toujours clair. On comprend vraiment que tu es vraiment malade. Oza penza malade ezo senga lisungi na yo. Lelo tingitingi soko fandi ke yo ki est président alobi makam contrairement na oyo zoloba. Réaction aux andeni étant que oza malade. Moi na moment on a posa kaka batu ba réconfortenga. Ah OK. Ce qui alobi les travers en tout cas et ça moi et ça a bien été et ça m'a bien makasi batu ba osepela pété o ba otala. Poyo yebi ofane 10 ans parce que na yebi pe na yebi mitema batu batu bazo zela na renverser président Caleb pour ba sepela. Na beti le sola Noé. Avant na beti le sola Noé na beti pe le solo il y a Bible. L'amour couvre, l'amour supporte. Voilà. C'est ça. C'est ça l'amour. Ce qui n'a supporté, n'a couvert, et je parle mal du groupe Sénat et Ngapé n'a kobima bien. L'émission n'a nazoloba kaka a te poser une question. Yo moko tia commentaire no mais ngana loba o na loba. Ce qui obi kayeba kabakate et Caleb yangwana ngai na loba oyu ngana zana ngoposa. Na posa finga mutute famille nanga na zolo bango chaque famille africaine yo sezana kindoki yo kanzi soki poto famille no bandoki bazate bandoki baza bandoki pe bakenda poto c'est une grâce que s'est retrouvé na kati ya famille bandoki oye bosambela OK et c'est moi tuna kinga et bongo soki nzambe pasa lo grâce okoti na groupe ba muto azana kiss eza grâce na bi eza grâce pona oye bosambela c'est ça que tout le bakate moi ça linga les familles naye musala te totika panzambe ndi ayebi yenda za mettre temps et en circonstance nazo bango chaque fois peut-être appel nzamba benginga nasaleli à travers makambo mesu na ngai ndi nakuumela likola bangomba nakuumela na sama kola basala nzambe pour nini nayeba côté ya liba nzambe peut-être nzamba afungola nga mesu na moni lisusu pe na koki côté ya babondela po nanga na monaka après un moment donné ndako eziki milingane saki ke et febi ngai susu na monaka. Ce que je comprends pas que Caleb Angola après a sengi prophète moka abondeli pona yo au recouvrer vie et puis pouf miswango et kufina ngo lisusu ezongi nango lisusu ndako ezikaka ndako bisika bo bande ko sambela wana te ndako na ngai place na vandaka après avoir ko saba prière na ndako neziki to sali prière ici nango to vanda so après 3 jours ndako ya kozika na bimisi pe na renforcer na bisi ba valise bisi pe banda na chambre nanga bimisi papa na bomi nanga pe moto na bina pe ma na pemi na fongola misugwe na zongi susu nde na zalaki Jésus Christ.
le sali basali na nzambe ngana benga bilo les sali de nzambe poto yeba te so boza basali na nzambe te boza les sali de nzambe mais tout ce qu'on sait tingitingi sinon que ça groupement chrétien tout ce qu'on sait que beaucoup ta ba mangomba ba prière ba jeune pour bosa la pièce na bino ya sika depuis que ça groupement ko eza chrétien mais ba bilo to monde comme na biso na ba spiritualité moko boye o eza différent boye par hasard bikota côté ça quitté ngai depuis na botama tope na sala judo na sima na kisite ata ba kisa mino bia bitumba la mino za lango entre les amis du quartier habitumba ici vrai qu'ici ils ont entraînement qu'ici à solo qu'ici à solo ils ont entraînement si oso s'entraîner bien ou bando beta kaka tala ba joueur ou baza plus élevé au côté place à fandi na balle na samako ballon na e azanango anya bouger à tomber le ballon abando ki nango biso ba africain ba kosa ka biso qui se beta balle été qui c'est ça ka et beta mututé ba koko choka ki aujourd'hui qui yo ko yiba ki na qui c'était qui c'est ça entraînement trop d'entraînement au beta trop de répétitions au comme bonga na kindaki groupe lwandango na kuta groupe loin de kufa ils a ressulté ngamo na recruter batunande nanga na bandi pe groupe matito sai pe ba film to tindi pe na simba ki kesi ya kisita non parce que président lobby groupe ezala existaka déjà bino moko bosenga ki botikala astika binote bino moko bosenga ki botikala po bokoma kinango bon makambo il faut tuna XL na sila voilà tuna XL na sila parce que ko bango na TV pe mabe XL na sila zala ki wana bayebi est-ce que banki mango mais tuna nde bango on dit bayebi voilà est-ce que natikeli bango charge wana bango charge wana na sila voilà mitune eza ya XL na peshanga na sila tozwa bino toyeba qu'est-ce qui se passe réellement tingitinga na Angola pour lelo emema tingiting na ba état o akomi nango parce que on ne comprend plus rien et ça à ceux qui artistes na biso ba kei ba retourne na bango ezozonga toujours négatif là vraiment il faut qu'on le se dise ba voyage mingi o artiste bazo sala ba retourne na bango ezozonga toujours en négatif voilà toujours chuter na biso déjà vraiment donc on est presque à la fin vraiment il y a émission déjà banda au perdre Miss Nayo est-ce que déjà aux yeux au Québec qui déjà comme hôpital qu'est-ce que les docteurs ont dit réellement bon nayaki awa bon église nangai je salue église Watchman et ils appartiennent à Angola qui va pesa une contribution moko ya moi makasi na bandaki ko traitement na na nini na première gentai na traitement kuna évolution bandaki déjà mais mbongo yako kisila OK église mbongo ba pesa kinga isila ki et je salue mon pasteur Kenneth pasteur John pasteur Mike pasteur Chris donc pasteur Gérard donc tous les pasteurs au bas contribuent qui ce sont les pasteurs nigériens on entend wana ba on dit ba pesa kinga somme ya malonga qui on a bandé que soin qui na gentai qui après un moment donné contact bunga qui donc na ba binga inga souté mais je sais que mikolo bando binga soutener bina ozongela au traitement tant on a bandé au traitement en tout cas na zonga ki penza qui baba qui non ça va banda pesa nga résultat mais baba qui suite ça suite c'est une assurance mais tant bon aussi là en tout cas donc na lemba qui les choses sont soutenir sur le plan spirituel basala nzambe ba oloba nini le prophète je suis ozongela misu na yo le prophète je suis guéri potoko ke ne hôpital mais spiritualité pesa nzambe pasalaka mutu pe aveugle pa moni poto mona pe na bible ba aveugle ba mona bakoka batambola bato basekwa na kunda le prophète je suis guéri donc dédié à Zobondi là donc à Yebi qui y a le banangai qui non ils ont un cambo métier et tika même quand on traitement soji ka traitement et au monde d'accord qu'on soit traitement vous sanctionner le sambo qu'on soit traitement vous sanctionner le sambo et ça la bien ma casse voilà on est arrivé presque vraiment à la fin de cette émission tozabatu so bomoni ke tingitinga beta bino libaku to émission o beta bino libaku o limbisa biso to ngara mingi na émission na biso o to benga ngo masolo akin to ba toujours bo solo wana to lingara te to ya ko raconter makambo ezala raté
C'est vrai qu'il y a eu des voix aux autres tambours ces derniers temps. Il y a réponse, il y a président Biso Caleb Toukebana. Là, c'est vrai, on ne peut pas l'ignorer. C'est vrai, si on a un téléphone, il y a Luka, on reçoit ma voix, il y a tambour. Et par rapport à ce que notre frère Tingi Tingi a besoin, nous avons posé tête au Yakakoto, il y a Sosuko Bakisele, Likolo, Caleb a déclaré, parce que tout ce que Caleb dit que non, Baza quoi acquisé pour rien, la situation de Tingi Tingi a commis avec. C'est pour cela que Caleb a répondu au voice que non. Il est pour rien, et ça malade yaki, Tingi a un problème na bango ya famille et puis baluka prière, batsaloboko nzamba kosunga. Il a envoyé $100, il a envoyé $50, il a envoyé tout ce qu'il a envoyé na limite na ye comme voice nezoloba asuki bongo. Maintenant nous oh toza ko toza pemé na frère na biso Tingi bino oh bozota la biso na ba liningi ya télévision bisika bozali. Ndeko na biso Tingi soki asepelisaki yo ata na piesi moko sekaki ata place moko lobaki ke ndeko yo asungaka asala ajuaka kitoko tokosenga na bino bo soutenir ndeko na biso Tingi mama Olive Lembe yo nde tobelela rapport yo ndo sunga rapport yo lembaka biso te olembi ba journaliste te olembi ba théâtre te Tingi aux gens qui adressé à maman Olive T, maman Denise, un mot par rapport à Bango parce que maman Olive yendaza lisungi. Il faut que à moi c'était par rapport à elle pour Yoebi Kaka. Maman Johnny maman. Merci beaucoup maman Olive Lembe, maman Abane Belé. Maman Naido yambaki artiste ngaza ki malade na kenda kité. Maman la lancé mbela na ngai maman na si chaque fois na zoyebisa maman mona ngai nazawa maman na Kingasuka donc bakoma benga china dava l'homme de Kingasuka na pona na suka pona ko éviter makeli la batu yango na kima makeli moi moko bien moi mo botosi respect makasi na ba président nyonso donc maman Denise na sengipe mbela bo soutenir ngai na loba boy naza sous na clinique ya famille. Voilà. Donc, na betel sola Joseph, na su na clinique ya famille. Donc, aye se réfugier pour na roluka ba soin, pour na obela nzambe, pour ta bisika to yo kutaye, c'est-à-dire que asengi moi paysage yo, moi kimia o et ça va bien tant tu as besoin à recouvrir vie, tu as besoin à Mona Lisusu, maman Olive Lembe message no yangwana, maman Bana, yonde makambu, yondo sala mamba bien, sunga de konabiso, et sala biso bien, maman Denise Pesoko, koti makambu, les premières dames de la République démocratique du Congo, et sala biso bien, maman Bosé Belé, maman ministre, maman culture et art, Janine Mabunda, maman Assemblée nationale, Bozana et Belé, tout ça, maman. Gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est mon vieil. Voilà. Je n'ai Limba, B370 ans 166. Chantiningo Mbaka, famille Mbaka, donc vieille j'étais salé, que je suis malade, je suis malade. Mais viens ça na ma campagne. Au petit naïo. Asaka na ma campagne. Ma campagne on a mon on est bien on soutient. Yo ye bien ngoli sous-souté mais biso to ko luka moyen tout ça là était comme ça message j'ai pas vié to ko ya ko zoyo to kotisio na mutuka to memi yoti bisika vie azali il faut to comme ça message et au ça la biso bien Chatiningo Bila le président Mika gouverneur de la ville lisungi yango tingitinga zo senga voilà ba vie nyo surtout o ba soutenir Clarisse Weti vie na nga siroti vie na ngai Pierre Elvis, balobi vient ngai Alexis Chikamba, balobi nanga Boss Lambert, balobi Papa Manzambi. Na benga bino pour nebi que bino de vous abatali sungi. Moi 100, moi 50 abino et comme ça tingi bien rapidement un numéro de téléphone, on va passer dans l'émission, on va passer directement et pas na yo. Plus 243 voilà. 85 38 81 184. Plus 243 85 38 81 184. Voilà, on est arrivé presque vraiment à la fin de cette émission. Avant tout ce qui ça te rejoint moi deux familles ou tout le monde quoi famille parce que tu es penza à bisika de quoi ça moi refuge nae mais famille ça a raté pour nous reçu nous pèse moi mai moi copo ko tchele moi mai na douche à sukola ko présenter moi biloko kolia pour yemo ko boya zo monate a oza aza yemo côté bateau baza pembe no bazo si
Simba et babimisi libanda poto fanda boto ça na émission nde tokotuna bango mituna souci na bango ezani pona ndeko na bango na mobali Boaka na lo. Ok, merci. Napesi église Nangai Mobimba Mbote, église Cité des Vents, les prophètes je suis guérin. Moi Sinaï Mama Godelive, Napesi Sœur Nangai Nicole Kalong Mbote Makasi et José, les frères José Wecha. Napesi Mbote. Ye Wecha nga Wecha. Napesi le trésor, berger trésor Mbote, napesi famille Mavinga et famille Kanzita et famille Mutelesi. Et famille Baongola, napesi Bambote, merci beaucoup. Ndenge batunyo soba soutenir de loin ou de près au bazola nangai. Donc bolembanga iti ba maman nanga au bazana poto ba maman Cécile, ba maman Bozobinga, kinde église bo esala bo en tout cas naza nango posa lelo na bi lelo ko pesa ngambongo mais so na biki te lobi tanga ya o pesa ngai te o ba alekisi. Bola tsanga nzela nini o na koki ko kinde na zo lobiko po ete lobi na senga les souci. C'est ça. Voilà, chers téléspectateurs, on est arrivé presque à la fin de cette émission. Merci à tout qui était derrière cette caméra pour notre Kolanda Bisso. Merci à la personne qui est derrière les caméras, Balobi Luis. Merci vraiment à qui toko aux et la Bisso. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. À partir il y a émission autre. Merci tous à Batou. Ceux qui ont mis Libaku. En tout cas, et que Bolimbisa Bisso autre chose Lukaka que ça qui est décollé Bisso. Amona, il est vraiment malade, vraiment malade. Amona, tu vas surtout avoir un message qui est donc c'est archi-faux. Parce que 12-8 ans surtout au yasa ina sirna kaluka mbongo te, akoluka mbongo kaka lelo et puis azaki na Angola bana ko émerger bien azaki na moi si pe na moi là. Maman ça c'est bien. Madame Pasa sous Nazemi le sous voilà taka état moi si sous Nazemi allez vite comprendre que Asa sous un bébé à 3 ans donc il décoise vraiment on a besoin de soumis na bino. Moi et vous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. J'ai salé Jérémy Kinouani donc famille Kinouani donc merci beaucoup. Kinouani ka ouais ba Kinouani. Yo moni o ouais Voilà, famille Kinouani, rappelle la personne de Bambote, Kinouani basé belé. Voilà, Bambote. Teto bakaya Didi Kasi. Ah, ya Didi. À quel bon? Ah, il y a des jazene. Ah, ça va, il y a Didi Kinouani. Nous allons dans la mousse et les sous. Viens mon à la voix. Carl Lewis, va mon conda district à Kalamou. Moussa qui toque aux ça toujours aux bon orchestre pendant qui orchestre mené à bientôt le 13 via Koufa Katika Ebiso toza na limite akuna entre ciel et terre tozo préparer concert moko ya nene na village Temba Moussa le banda na Mbungu. Ah vieux Fuma boala le dimanche tokutana ka wala bon vent wana ka na sima la voko makabinda wana tokutana wana ya chaque toile tokutana wana bisika to mesana kokutana po lelo pena caméra ko kita to zwa orchestre biso ndenge nzemba ka po c'est un dimanche. Oui voilà toza na moko ya ndeko ya papa biso Patrick Tingi papa boni. Oui ça va. Kombo nani? Alain Lando. Relation aux ana Tingi zani. Bon Azali comme beau-frère. Ah, okay, camarade nanga abotina petite sœur naïe. Ah ok. Et ta que beau-frère ndé tu vas kotali comme la petite. Voilà beau fazongelio neta ou azongi oyo message ne okopesa abatu wala ndabino. Bon ils a vraiment passé kotala vraiment oyo to saki lokola baoba na mintu ya Angola ko zonga miso zo monate ils a vraiment passé. Donc passé to za nango et aussi vraiment na gouvernement azwa charge yo atala ndeko na biso elongo na mama Olive elongo na yemoko ba embaso kaka bazali boso ya mutuya ba sunga vraiment ndeko na biso ting parce que na état oyo za nango eza vraiment passe. OK. Po ba fungola kamite mate botala en tout cas na biso mona ndenge tozala kini na niveau comme lilo eza vraiment passe. Donc mama Olive vraiment ameka un peu kosunga ndeko na biso ting vraiment parce que zala artiste mboka oyo kotika ibo eza vraiment passé. OK, merci beaucoup mon frère. Bonjour. Bozande ni na ndeko na biso Tingi. Patrick. Mwana nanga liboso. Ah OK. Boti bango boni. Boti bango misato. Ah OK d'accord. Mwana aki Angola kandi bona no sakenda koluka azongelio na maladie bo. Regret no ezani.
nomona pasi mpenza nazalaka boye te ta ndenge nakomi pasi makasi tomeki tokei tokeba eglize tokeba hôpital bongo esili ndenge esili ye moko abi aza artiste efa luka lisungi ndango wana akoluka lisungi moto ya mawa bato basalisaka bato ya mawa batala ye basalise po monene lokola ye aza bongana kende obwaka batoilette ne kosimbaka ye kotambolaka na ye epesanga pasi makasi nakokaka kotalaka ye te mpo ata nasimbi ye nalelaka me moye na lakisa ezaki bato ya mawa bao baidaka bato ba ONG mama Olive asunga atala mama Denise atala bato nyonso basungaka baya kosunga ye ntango mosusu bakokokende osala opération mpo na esika bakendaki na hôpital sika tokendaki babi atia nanu kisi na miso soki atie kisi na miso nde bakokosala opération lere moko kisi yango tosombaka lere moko eza te nga mpe fonctionnaire ya leta 34 000 nde nazwaka mbongo te na aveve mbongo yango akisi ndenge bazosenga bongo eza monta boni eza bamonta makasi te sikoyo o wana ya kotia wana eza ba 38 000 il faut atiaka yango kaka so azongi rendez-vous atie yango soki azongira mpo poso wana esa neti komata mama soki neti bato balingi bamona yo mpo oza mama tingitingi bakoki komona o wapi ka bisika toyei kokuta bino kaka nga nazaka kaka awa na mwana nanga tozaka wana baleki nanga tovandaka na biso awa eza epa na biso. Ok, merci beaucoup. S'adresser à maman Olive vraiment, peut un message moko eza direct. Voilà. Maman Olive wangu, mtoto wangu Maman Olive. Uniangalie mina teswa na mtoto aonake, ukuye unisaidie. Yaka kosalisa nga Maman Olive mutema nangezaka kepana okotika ngai te mwana komona pasi miso ezaki komona akena ngola miso azongi miso komona te na omona pasi mingi Maman Olive okuye unisaidie Maman Olive niko na kuchunga hapa niko na kuchunga mama niko na kuita mama meko mtoto wangu na muna ulikuwa bibi ya mkubwa njo tuko na kuita mama meko muloko wangu unisaidie. Voilà, merci, c'était vraiment au plaisir. Il y a beaucoup de yo, on a si raison balasimate. Bateau bako passer dans nzela nangai, ata bako passer dans nzela nangai te, j'ai pris bonne note. Naibi kenzamba sunga pengai na par nangai au courant de semaine ou peut-être na côté le sous pour ça l'émission. Mais pour na moi secret, moi miliki, moi nini tozu brusquement, on ne s'est pas préparé ma. Donc quoi tous on a fin du mois oyo na osala acte wana parce que ça le lengenga la vivaka. Dans le banc na télé. Non le banc déjà na télé pour ba yebit. Le lengenga la vivaka. Maintenant on regarde na caméra te na regarde na ndenga bonne fois pour na osala publicité te pour batu ba ça soki neme. Peut-être bien na télé mais ekokisa mité. Si quoi faut ya na télé pour batu ba mono sali yango. Et kasi on a lobby te ka bilili onde mutu ko monisaki. Toyaki kotika yo au courant semaine comme la fin du mois boss futanga ngai salaire nanga moi na yotika tingi et ça nga bien voilà merci bye. Matika songo kasongo matika songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Mama, my team of